L'heure est grave. Bokoto, on a chanté toi y quoi TV, vous s'abonner massivement. Koto, on a chanté toi y quoi TV. Koto, on a chanté toi y quoi TV. Koto, s'abonner na ya. Koto, on a chanté toi y quoi TV. Koto ko sepela, koto na jode to ikwa TV. Koto ko muna bagage ezaliawa, bate ya kakuwe ezaliawa, bafima somo ezaliawa. Tate mame aye, iyo. Koto na chane na jode to ikwa yo ko sepela. Koto na jode to ikwa TV. Kota. Ok. Kota na journée toi y Kota. S'abonner massivement. Cliquez. Namboga. Kota na journée toi y Kota na journée toi y TV. Kota ko sepela. Kota na Gilles Moka. Bengelanga bobe wa ikwa aya. Boyo kandenge to yembelika banto kodi. Bino bongo nanga. Chapele. Non. Comment ça se fait? T'es non fixe. Chapele. Mais quand on explique nganan, on a mon ezani. Non tout non. Omoni badia. Non lo baloté. Omoni yo. Avant dans le banana sono changer no bilamba olati. Kena no changer ngonano. Après ngana lobi na yo. Non lo banana non tout. Non lo banana chapele. Où est sa maison? Où est sa maison c'est? Il a tout ni où est sa maison c'est? Mais qu'expliquer tout ce coup. Sa maison. Et ça ni. Non le bambal nanga non le banote non. Non le banaye kwa sa mbal nanga. Na lobi na elote. Na bibo. Telema acha telema nan kota. Telema. Katela bosta kana. Oye bien. Chapela bien. Oye bien. Kosela kuna chete. Oye bien. Kosela lo ngete. Kosela lo ngete. Le doki. Mais il y a comme fait mal dans deuxième à partir de l'aéroport. Batema combo message JD, oui, combo JD, na se présenter en JD, mais face na ngati. Et puis mi nani. Ngana so moni longi na ngame bango ku ba mindele ba so moni longi na ngati, mais c'est moi message JD, c'est moi message JD iloa. Rien. Combo JD lo mais face so bi ma ngati mon frère. Donc mon eza ate aéroport pas mana bimi na ngai ku tata na aéroport no mo poto na ki dans na monu ku tata libanda ti. Elo ngoya nani. Oli la pona ngati. Si on comprend les dégâts, ceci n'a pas de battu. Dès que tu penses ça, quand tu as inde, n'a pas nous surtout quand nous boudé au coteau. Tous les camarades comme mon j'ai des loups à la photo, j'ai des loups à la photo. Tu commis pas Roméo.
tokute na grand nae to sali mama na publicité na yo to ebi ke soko nengo kiti wana makambo te fungwami tika kuta osela bilamba na eseke jide luwa ozo musala na osiko te pa luka no mbongo ote akuta na ba masa ba fungwele je mama kazo kende biseki biso de Romeo ana Canada bakutena nini Bunele bilama maman na prince précieux bakutena Kija Ilonga famille bakutena Herman Kasongo bakutena Herman Kasongo bakutena kutuna na Marquis na kata Canada baza ensemble au le table moko mais yo mto kende liboso mto liboso kende tika na rapport yo Romeo a mis balega city yo solifo bobiso bobeka biso ngande tinga na via poto na bula poto na betelo mo boy à 3 niveaux suna combien la poto siko ilongo ya nani yebise na obiso ilongo ya nani mais chose grave noko les bien mal acquis ne profitent jamais son noko le la cible à conséquence oui que soupçon de que noko mta bara père là to que tout ça mananu noko tout ça mananu nous là te au sola be faux Mana timisi libina soupçonna eza mamba solo ngazana souci na kepoto na bimisi mbongo na toteki forme so na kepoto ba référent na yo na tali solo keno yo zuma otia ko bima yo sana vidéo yo le kapera na yo ngabo ko na ngai oui oto mbolo boto na papa ndimango nanu na solo papa botinga na bomo papa na ngai ko na terrain solifo les bien mal qui ne profitent jamais Romain na bisanga terme wana noko les bien mal qui ne profitent jamais kosa yango parce que ndeni ni boye passeport na yo longi na yo te e parce que nous melongo na gorum de nan ya bien bokanga eza ko bokanga noki eza ko bokanga criminel eza ko bokanga kulunda kenzo à partir lelo ngaki camaraderie o na bomiango a concentrer vie na ngai tigo cash un pesa ya concentrer no keka poto ngana de Londres ngana de la de Paris na kufa na poto na kufa na poto to kende walo tikeli ngai ngana camarade na amitié na bino na nengni yana na libabe na yenga na libabe te to ke to zo yana libabe na yi tsaza bwana na libabe akeli pour poto na boule poto basonga bisinga ke datino tambongo oya pamba tina ngai alibera no bia pesa ngambati na ngai ngamla pesa kiwango yango yo pesa ngambati na ngai pardon pesa ngambati na ngai pesa ngai mbati na ngai to so Nandeli basi balé na di attends zela di chapelet à tout ces bassin balé me tourne boutique nanga superstar na boutique nanga chapelet ouais c'est même bien na boutique me tabe na allô c'est vrai allô oui oh nande nini nzambe na ngai papa kanga bimisa bango libanda to papa zoya bazo bunda kaka bimisa bango libanda na ye mobali babima libanda butika na ko ba boyeko yo kangai comme misa muti bana te kanga bango na butika na kanga bango na butika bafandi biloko kuna ba koyeba ngai kena société ya mais bato mosusu baya bazoba basungi yo otie moi sixième ozata na infante basungi apres ondokota su basi mosusu na kati ya boutique bajane garçon bazalaka bon jeune aswaka kitaka pantalon na se fo azalaka na babone ebele bomi boyebaki te ana kota kutu mosusu balana te na mbongo boutique kaka ta mosusu basi mpe bakabelaki boyeba ndeni edo mawa osala mpe bashwa kitoko ye edo ebela nzoto nyonso aza na mwana ma mobali amonaki kokamataka modele alanda ye boxer contre bango na nene oloba likambo eza réelyoape soni baleki noni baokisako soni ye wana batya eze ozopese mosa mibale yanga bapesi porte plainte soni plainte ni oporte abala leki non la fille on a fait violation de domicile les filles sont venues n'importe quoi le baba poto baleki yango ngama soni vraiment soni
Maman, il y a Les bilans de ton mobile auquel le côté de taille est de ma cambo. Ah, bon, on a fait la taille est. Et là, on muscle le bien fait la taille est. Et là, on a bim ça. Et puis, on a maman, on a tata, on a maman, on a tata. Non, bim ça, moi, on a 13 ans. Ah, Nanda kunanga, na beaucoup de banda. Mon y hôtel ngani. Longwa, toki bima. Bima. Sopingam na saki mabe na sengyo pardon limbisa mais pesanga mbongo oyo lobi oyo pona si en fait ya camarade na yo opesinga mbongo so complace et bon mbongo eza problème ngamu na yebisa ki ok donc na oluke pe camarade na nga surveille mbongo eza problème kendo kuna ngala oloba oyo sanga ta ba chapelle na silika po pona pe lo to binoke ye inosomba na mbongo na nga etalinga ite ngomde na mambo sali na ko tala loko na zaku to bien dans les bons lelo na boy na boy na yungu chaque jour ka bayo ka mona ka on dirait maison uzaka yo et pardon ba dalinité ya déjà yeba nga dasina ye aizaka ngana oka boswana na ko mso ma mira ro kuta ba discussion e komi ote yo fanda na mukeso yo e bate nga za gérant oh $1500 place ou ba frère au quoi Mireille ma Betty jour après ça li que les mayango to tchaka 1500 chaque tous les boutiques parce que journée au photo pe ça mbongo yango les valables bi mutu nyo soit pesa parce que so ba leki akuti mbongo izate natika yo na ye mwana mbongo izate c'est qui na moi sinoti elle finit qu'elles ont s'échanger on a fait dans la traduction na moi yo tiki a s'échanger yo kena yo tiki pe na bongo pe na comptoir ata yo déjà mam nanga yo do ronde mbongo ngaye siko azaka wapi ngo na ni saka no siko siko zala ne on tout ngo zala wapi mosi yo zela na mo na yo mo ni yo neti yo boy na ko mo kango na mitife yo ko lo ngwa zela bino na yo lo ngola ngate olo bani oh zela lo zela bino mo na niveau pena na ko solo makambo yo pena ndo za ba bodi ezo bunga yo kanti na ko sa poème na mo ba bodi ezo bunga na ba casquette yo pena ndo mtudu. Tu vois combien Oskezo Luke a un problème? Tu vois combien? Donc, il y a un énergumène dans la famille. Tu as dit, quelle brousse à Outa? Na yambi na kiti monté avec concours na moi sinanga. Voilà maintenant ce qu'il est en train de faire. N'est-ce pas qui m'a bé? Donc, on a pessim. Soit disant ces mecs qui n'ont pas moussala à gérer, à faire dans la boutique, il y a avec tout ça. Bassim et tout. Et ce n'est pas fini. Il a fait 2 jours. Azo mon salaté à cause qu'il y a na grippe. Et toi tu es au courant de ça. Or c'est du mensonge et puis Azo nié que babundela qui est na boutique t'es menteur de toutes pièces. Et maintenant mon bungi. Et donc qui va me rembourser cet argent? Combien j'ai souffert pour avoir ces entreprises? Vous savez combien j'ai souffert? Pour Zobana Chapelle, ça va y momo. Ayebi pour pesa makangu na wana ou bazo bundela ye parce que c'est un taureau, un imbécile doublé. Non kangisai. Yé no kene na parquet na bani na police, casier judiciaire. Ba me na parquet comme dossier avec prévenu. C'est ce que je vais faire. Ça veut dire quoi ça? Donc, nous côté de la famille pour Akaboula Badele qui n'a pas bango. Pourquoi jusqu'à ce niveau? Pourquoi ça? Hein? Soit une bête sur quoi vous le connaissez. Chapelle. Nalobi pesa mbongo. Molingako tala koloba kutu bongo te. Nanga na yoko mutu wako silika mutu aza a plein droit ya osilika ezanga. Mais ngandi na boy na bomeli nanga moto ambal nanga banda kala o nyoso lekaki elekaki
ngana ko boya ote pona mwana na mukie wana bana na ba génération pressée wana na ko boya ote pona mbali nanga wa mbali nanga na mikiti na ina na ke kuna te toyoka na ngina faire comprendre le mot yoka moni maison oyo ezara ya ngati eza ya trésor mokuna comprendre na pekiso ba mambo ebele et puis na âge na yo oko discuter ati comprendre omoni na logique ya makambo soki yo mo vandaka pena boyo ki camarade na yo Gloria Olangi msuba ba bêtise ebelo sala rongo bando sala moti yo zo donc na âge na yo fo suana po yo kutinga na mutu o décevant chapelet mais naza wana te yo loko yelinga la limbisu eza pour MT ayelo ko tia société et ko tia société mon frère faut comprendre nzambe mo yebi non tout ça telema yaka awa tona balabala tel passe aux alliés nzambe mo yebi pourquoi commis vous comprenez ce que linga kango te ngokuta na ngote ce que commis parce que linga kango on so linga kango te commenter et c'est le mongo boye papa kumisa nzambe beta kara la vie continue lobi o ezaid boso oyebite moni la vie pour nous se gabat msoute l'air santa c'est mon parti nelinga mbongo na ye ba on avait nga eti samedi na kata Paris ba tininga mbongo te kayo au visara trop Paris yaka pasali ba démarche tout na kena ata Dubai ya pamba mais teka oyebi mon frère waki pressé soko ki mutu mo da kimia papa eloko nyonso soki ekomi to abatu tofandaka topartageaka pourquoi bombelenga nga mpe naza na barelation na ngai naza na barelation nakoka kuta so peut-être na mutu moko boye akoluka sala bwasali yo oke yo moko mais sikoyo ekomi eloko olela te eza eloko deja ekome eza nango mpe Turquie eza nango mpe teke France to mpe Canada non soki ya Canada nde okotya susi ya Turquie eza eloko te Turquie zongo ka loko oza na Brazzaville zongo loko oza na Angola biso to vision na moni po ba petit bozelanga ba Patricia la kinoise bozelanga na kata Paris wana ba Patricia so zela yo Patricia so ki na poso ya anga baxelo mo fond moko boye bu papa kota mpanzi o mais soka baxango te alinga yo kita Turquie apparemment venanga ku ansiluzolo singa non c'est quand on zéro déjà na bala diche na Mike la Duchesse eza problème to na aéroport na poste Charles de Gaulle na yebi ki ba ansiluzolo ba Mike la Duchesse bango tu ba bando zero oui papa soko kite na Turquie wana Turquie wana okende Grèce eza loko aka ke oke Grèce wana peut-être msongo dinda pina mai okeno ka bongo c'est que nzambe nem te épargner yo okuta na makambo ngokuta na hotel Londres bendenga mato ya bi na yebi ke basida bilele tout soko kite mikili wana bonga benda yo mato okende poni il faut que son bon on a tout on a staff to baye na zo boki to sali papa to bosa na to otema na balabala te to bando solango da ile kinango o comprendre ola mutu nga to bunda awa nga kala mingi te na obeta tout moi matadi awa na yebi ke so na ye nina bano visionner ko ba mikili wana pour matadi nga parisien kadi parisien kende yaka boy papa yaka to fanda to baye bouteille moko po moral les onga bien wana na eloko te to kei kozanga koyoka na vie eloko leki ko solo les até toza comme famille déjà to comme famille papa toke bon ngala bitoke papa toke na pelo be ozo rêver soko chola ki ne bale wana na yako na mboluka bilamba maman s'il te plaît maman s'il te plaît na lingi na ngako manquer bino respecter bon pesa moi na ngana kindi hein donne-moi mon enfant je dois partir j'en ai marre de ça hein est-ce que moi na basenga ka ebo maman moi na basenga ka ebo ete moi grand frère pardon non yokate na lembi ça arrête de crier OK quoi on sait que c'est pas sérieux ça mon a problème na kende OK je pars avec mon enfant non kende na mwana nga na boy na va na bata ya mwana bino mon pan moi ça zoba aba ele te maman comment confond na ko pesa apese bino na pas responsabilité mais je crie parce que j'en ai marre na lembi et ça maman solo la tête on est que on ganga c'est quoi ça quand les chapelets vraiment eu accident va y bien bongo Edo, yango zo râler chapelet boy kapo ba yibe mbongo franchement. Non, on c'est le combat le moko on est préparé pour faire ça. Na yo maman ndebo maltraitanga awa. Maman yo maltraitanga na zemité. Chapelet moi na ko maman s'il te plaît. Na maltraita yo. Zemi na nganga te. Comme Zemina nga elingaki yote, comme Zemina nga elingaki yote, moi na pe mobala elingi nga te, je dois partir avec mon enfant. Très bien que chapelet t'aime. Moi mon enfant, s'il te plaît, je t'en supplie, tu veux pas? Ah moi na
robima zate yo pour robima na yote dès la botte on est la botte chapelet OK ouais OK ouais grand frère ouais même nous avons papier mais c'est quoi asa mona na biso ata yo ke otiki esani ande bo mabana bon c'est que moi ça chapelet moi chapelet comment maman abuta kolisi biso yeyo ça maman ya chapelet chapelet c'est mon fils lelo lingi mwana nga linga le père bota lelo lingi ngai zemi na onem dono linga ngate ngaza problème na ote même si tu as l'équipe a osé pour y aller lingaki ngana ko cho ona kana c'est ma maison soko yaki la parce que na pesa ka val c'est ça mais ozo comprendre pas nanga ozo comprendre pas sur ngana ko tu veux nini moi na c'est pour l'enfant pas grand-mère na chapelet maman chapelet a yibi non rectification chapelet n'a pas volé ba yibi et mon oyo ya biso a te sacrifier bon na asa victime mon grand frère na yo nani edo oyebi miyibi obayibi tu peux pas le trouver de la makangwa bana na yo makangwa ba ya mwana na yo ata basi maman tu sais ça okote la kaye okote la babetisa mwana yo obotani merci bobo ikopesa mwana nga mais boyebi mutu akoya kozwa mwana wana grande sœur danga Thérèse akoya kozwa mwana na yakiba ya kozwa mwana wana ngana kena tiki yo bule sapela kufa edo yo na pota sapela kufa bombela biso ye kasi poto ndima bongo bomanga nateka kana mapa o nateka mapa bongo suka ba boutique bomengo bozo luka ya nini bana nga bozo via kanini mibeli milai bo bapesi milai bapesi munene mayele zate na mutu boluka kanini bolimo bomanga na mbonga mama pa yango na papa mi la tike bino o nyoso tu ba famille mbali ba botola nyoso ba tike sur le pang to vandi nazo teka mapa nazo bo kwa mi na mapa bozo luka nini na ba boutique bozo luka nini na basi ya bozo luka nini mais to fandi na foto luka musala muke boye musala ya basi ya sima mwasi surtout aussi na yo pardon parce que tu reconnaître que tout ça le papé marcas si ça moi si na biso ça maman moi na biso moni chaque jour to lali to la muki suke kolaka papa le kolaka c'est que maïe le peso koka tu comprends que tout ça le mabé on de moi aussi s'il te plaît par l'amour de Dieu au nom de l'amour limbisa biso oza maman moi na biso baka maman mona te folo ba maman bana o wanga to botsa za liboso buba o bazoya ko limitaka makambu te yaya ko limitaka te il faut comprendre que nenga za boyo aza mwasi libala akosaka bêtise niveau nga lingela ke na kozwa mwasi musu wapi na bela toni papa le beaucoup singa za toujours la série et donc là ça alimbisi na de abiso ça ka trop faire comprendre ndeke to bande sur ba bêtise te to koliper déjà non peut se faire conseil na misu na ba bêtise sur nous ça la mon frère en tout cas ne to solo la kitika mbala on ti bo yozo lo ba ke do alimbisi nanu na mungu na yo kite yozo confie yo za pour ça limbisa te mutu banda ya ki azolo belo et donc na kosi yo limbisi na za besoin mo sina ngalo ba yo za ma solo balanga ga limbisi po na kosi limbisi so non te ça edo limbisa mbali na yo asaki mabe atazaki na banzela mususu ngana senye pardon wata chapelet o ata soki son nini oyo asenginga ba pardon nalimbisaka pe o na olimbisa nanga poza papa bana nga papa mwana nga na olimbisa nanga na olimbisa parce que na ndako pe kuna grand frère aza aposa na limbisa to bongisa mwana jamais okola son papa na le problème ezaka que no chapelet akola changer remarquer niveau na conduite la santé nanga na sengo pardon na miso camarade nanga o eza santé nanga to yebi ngai ambi bébé limbisa nga pena moni nga na za bolaka c'est bon chérie c'est bon et va génie mais ça c'est bon niveau ni tellement mako ngala bengo ya manga na téléphone te laxini non bengo ya manga na téléphone te Sam depuis quand oh Ezekiel okuta ngala ese ko soto koti a to mona comment ngate no mama na lo ba no te no panzo kutena biso na lo ba no na lo ba na yo te kanga na ili yo te na ili peso pe nani wana na mona na misu na ngate na ili nde chapelet papa mwana nga mais non c'est pas le moment ça va jeter non c'est ça jeter chap bima no bima boye chapelet de la nini na bima boye yo pour mettre biso nini yo famille yo ko no to bengo bina ngani chocho to no malangai ndenda na zenu nenga zabo
boye chapelle opesi biso bapromese oyo kuta ta na bible ezala te yomba la komo oyo oluka biso ozobondela biso ozokasamobilatawazawa moni boyoko noisomaka mamwa na ye nauti échographie mwana ngaza mwa mobali aza mpe na zolo na yo mwa ete chéri nani wata boni yasa bota ozo comprendre yakutanga na chapelle yakutanga na ye na pikanga ye boniko yo yebelo otosala pena ezala sens baby comment on conseille au moins le moi ngana nyoka mana tambola moi bandel trouver solution yo ndimi mambaze mingana aussi ça va m'embonner nécessité oui mais j'ai bien la garçon qui va abonner chapelle fanda wana ko ouais qui nous cala c'est normal que nous avons si mon oya monoko ya mboka wana po ai dengai mais qui yeza ki bolingo na mate non on a vendu na zela yo mais papa je te dis que déjà makambo c'est le cas yo kuna olinga ngape awa na boti déjà mais na boti na mobali linga ki polo zo ba mikana bango ba mikali bango so oyebi mo ki portugais bien te il faut ça na mutu moko wana mamboka mopaya ngo mutu ka koyedoka aidenga na langue et moi na mwasi en plus ozwi téléphone na yo parvenir kopesa mwasi ayambanga oyebi kotika mwasi combien de fois n'expliquer au téléphone obosana ki on mais alors téléphone obosana na ndako seke ngape obosana nga yekuna c'est le passé s'il te plaît c'est le passé mais nga déjà na boti s'il te plaît mutema na ngeza pas non te do papa je sais que oboti na yo mais nga na ko supporter na ngamo na 100% s'il te plaît pesa nga chance s'il te plaît do non. Non, c'est pas maman, tu sais, tu as une habitude de jouer une absence de l'homme qui coule dans la cité. Ok, attends. Yoni na ngo, hein? Donc vous na ngo. Té, boyete, même ba grand so ba bimi ba kutu to kangani bo. Moi té que c'est louche. C'est pas comme ça. Je sais pas, je comprends pas ce que on a dans la radio. Il a yé la zone a attention ya bolingo na biso, s'il te plaît mon amour. Papa. Importe toi beauté de moi. Mais Vanda. on a kimité na déplacer pour la télé malade. Na yebi ko déplacer kimité. Yese yoko kima. Vanda na. Zongo va na gifle mbata mone longo mona ngam ninga na bizongo bo vanda. Comment nga linga te. Na lobi ozonga to. Teresa bazar. Le pont la bino. Non, na ile lopango non na ile o chapelet makabosa o na beto di bank na ile na ile lopango tu na ile yo arbitre lo ngwana bo ngwana so na chapelet ni tango chapelet ni tango je bona chapelet Osima na bo mayo ke na bomi na mana na besiro cheval allez libanda moko wa cheval baza pucha ta cheval chapeau ta cheval bakoba ya kalba fima karabat matano babanike on fa tatana c'est au climat papa imbalobelo mo chapelet kaka chapelet na moni yo mona de ali wa lo ponga na ko boma c'est ok wala respect na po kilo basimba na nzoto te moni yo petit na kozwa yo yo dango Angola opena lopango bakangela lopango famille mo bakufela papa boye bakangela kaitelema ata baboti nyama ata baboti okada mema cheval yo tata mio soki otika libela yo zanga na baparent natindaka na ngola mutu yo moko natindaka na ngola natindaka bima
soki ndaboti ya mwana bengele moko yo taba suki na mayiyo na aboya tosola na telefone parce que eyaki bamakambo tokosola na telefone lofita omoni nga Kenzo nde namonaka yo déjà vraiment na motema na nga na milobaka eloko moko insusu nakomi esika moko na lofita naotala bana oyo tokokoza malgré tolingana nano te natika mpe jamais koloba na yo natika mpe jamais koloba na yo ke nalingaka yo namonaka yo déjà peme na edo naotalaki ndenge opesaki baconseil teke pire cerne namonaka monaka yo na lopango ntango nayaka wana epa bacamarade na nga vraiment na motema na nga naloba eloko moko na bi soki lilobi nzambe asungi peut-être nakomi ndako moko na lofita tokobota bana bajarni eyeba mpe deja nakombolanga nakanga kombokani masolo nde bobetaka lofita nakokende na yo de gauche à droite Kenzo. Kenzo, ok. nakokende de gauche à droite te mpona mopusi nazala na clair lofita nalingaka yo nasepelaka na yo vraiment na besoin nasala bolingo na yo soki okopesanga chance peut-être lelo bokomonaki bagarçon ebele babaventure tututu naboyeki tofanda na terrasse to tofanda na place moko boye yano memaki yo na garage parce que naolandela motuka nanga oyo yango nalingaki ke tosolola peut-être ata yo telema me mbala nsima te tofanda soki okopesanga chance kozwa te kotala ndenge naza boye te mais tala mibala boye ku nde sava mobali fa azalaka batayo nde elakisa mpendake mibali aso nde bazala merci parce que mona yo na makambo ezoloba eyebala na kaka oui komona ngo déjà omona meki wa motu moko akanda te wa motu moko osekaka famba wa motu mais nde mpe déjà nasoli na nga na bango tokodeplace na biso parce que tala nde makambo basalinga bayibinga bakiti nyonso nango moyeba te naokende yango na etango te seke komi natango na mitraille ube naluka momona kabeli nakende yango nabeta oyo ezali lofita nzoto na nga nayaka boye te nango mosila mpona nayeke so nasombanga moko ebomanga sava seke tokokela biso fana kese Kenzo, wow. Merci que esili nango. Esili nango. Esili nango. Vraiment. C'est que esili nango. Ouais, ça va vraiment. On continue là-dessus. Logo. Laurent. oyela mwasi na ngai mwana ngai yozongaolingane na boye spectacle manyama nakobeto ya solo na betio nangabeta yo ngamona ningana beta yo okadi nakobeto eza masuka nakomoningana nakobeta yo nakobeto pena sombali banda nakobeto soin nakobeto zela akaneli yo nayebi sio afaible yo yebaki nakobeto mpe na botoli omona wana nakobeta yo nazwi na yo na mwasi na mwana charge kala boka ngai bofinga na suna likambo ya oloba ta est-ce que échappé nga salama suna likambo ya oloba te oui osanga mabe bamabe ebele non mais écoute sanga bamabe ebele écoute tianga na maison oyebisangaka maison camarade na yo alors que maison na yo moko puis na suka nga nasaleli oyo te bato baye basali bainfraction mais yo odesidaki nga nazala su naleki na yo te
longola na ndaku epa na ngai obia zonga epa na bino okoma kolukisa ngai bakanga ngai et tout alors que na sagelo ti bon nga pe to na su ba preuve ça normal. Mais quelles sont les preuves vous avez? Tu sais bien que ton médecin n'a fait mec n'a ngai et ça comme médecin possible dans tout ça ne veut rien dire. Médecin oyo loba on a yango te. Imagine ka ndenge yo za baleki na oneti ba coquette bazana nga na obima na coquette na hôtel. Ils ont ressorti la mort boyo même sous mikolo be ba ressorti na te. Et puis obima na hôtel bo pesa na ba bisou bani boso la boss. Ko so jour ngo na za ko mela bière na cointe. Nga na kango ba photo. Et puis ata téléphone na ko peso na ba preuve na parler. Ko ko lo ba peke ate na boto la petit na chombo ozu yango. Nga na ba preuve tangible. O bo pesa na ba bisou. Oh ozo simba na ba place ma bête. C'est là na silisa. Aux autres frères, aux autres frères, moi aussi, mais écoute, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Ça n'est pas garder secret. Yo panza liba na ngai. Leki na yo peno yo longoli longola na kulimbisonga boy. Tu es en train de courir un risque grave. C'est yo ce qui yo apprendre moi c'est nga que ngana dimina kalo. Tu sais comment tu as ruiné famille la biso? C'est yo limbisanga. Yo limbisanga. Déjà pardonné. Déjà. On a même pris na zabu na même pris à poster nga que non. Ozongela leki na nga pose la très bien à l'aise. Muna leki na yo muna pesi yo conseil. Tika petit na chapelet na boutique lokola abota na leki na yo pona makambo ezala bien yo boyi. Ah, oboyi obengani nga na boutique. Olobi na petit na muna soki o mekolo bananga susu mukomsu na chiffle yo ayebisanga ngo. S'il te plaît, soutenez l'andoana. Ouais, mais on tire le fou. Vous aurez bien au moins être là qui n'a le fou. Non, ça va démarche moi. Donc pourquoi il m'a téléphone? Ils sont obligés de. Non, tout est pensé que nous sommes dans la maman et les gars qui ont. Ah, c'est le passé. C'est normal que à l'oba, c'est le cas parce que ça papa moi na yo, mais ça pour lui mon ayote. C'est quand kimia ko, ou ti angola ou to ngela mwasi na yo. Ngali mbona ko tiko kimia. Ata na buzobo asana ki wana zo ganga komena senga ko loba nyoso zo loba wana ki ngala ko tike do na. Edo mon père, ngala ko tike do. Lisana. Nena tu na yo ai. Sikubenga ngana kombo linga rate to. Bipa ngana kombo na ngali mbondo ko edo. Limbondo. Mon amour. Jimmy. Et ça là nga bien. Olingini. Et oyebi posa na ngai oyebi posa na ngai oyebi choix na ngai ezala ka susi na ngai zaki na silsa makambo nyonso to ke na ngola parce que nazana matamukie. Est-ce que nayebi te yo vana na ngola kuna na masolo biso toyokaka na Kisasa mobali ya bato ya shungu to ya ngolaise ozwi mwasi ya kino kene kuna ozana pasa baboma nga de tala misapina nga so mwana la tsa de misapina non misapina yo le belo côté ça me dit absolument rien parce que tu étais marié là-bas. Dans la vie à cause de azaki neka pont pour nos mikanda le peut pas considérer nga tangola. Allez yé ponga nani. C'est toi mon amour yo sa bolingo nga no edo. C'est là du monde. Ote no monde la campagne que yo changeant noté. La campagne que tona a copier nekanga. Bolinga bolingo ya kobeta kofinga kokanga bakati omesa bolingo na trop parce que dadenga la lingo yo lingi na monte toi tu pensais que nga kopesa bolingo na ngola opesa bolingo tu non kopesa bolingo na ngola non limbondo mon père je m'excuse papa je m'excuse je m'excuse ça la malème papa bolimbise moi si pour famille botan wa bakeza ki edo na ke Angola na selka bato mingi tukanga maki na batanga ko luka ba confinement ma munyoso aboti ngako vena silika ke moi sinanga na sima bota ngala silika te mais yenga azongela ye asoboya est-ce que nga bine ke to zonga na bala yena to na Angola asoboya o seksanga so papa na ko sala ni papa kela yo papa edo OK na Angola nga na bala yo to OK na Angola peut-être pour toi qui l'a bien tout va se supposer bien la thème ça va tout demanda zonga boy
Edo na bête. Ah, c'est ça va mentir. Ya Thérèse tala laisse la famille na bino balembe Edo. Wana sunga ko. Nalinga ko tendo tendo soki nalinga ko na sandenge nini? Balinga pe fosi ndenge nini pe. Ah, Edo tout a fait pas tout. ngola na bonanga. Ya ngola za mosina ngate mosina za yo. Atalinga nganga la linga Edo. Edo boli bebe mon amour. L'heure est grave. Bokoto, na Jordan, toi, Ikwatini, vous s'abonner massivement. Koto, na Jordan, toi, Ikwatini. Kota, na Jordan, toi, Ikwatini. Kota, s'abonner na yo ya. Kota, na Jordan, toi, Ikwatini. Kota, ko sepela. Kota, na Jordan, toi, Ikwatini. Koto komuna bakage ezaliawa bateatre kuwe ezaliawa bafilme asomo ezaliawa tate mame aye tate mame aye iyo koto na chale youtube na jode toi ikwa yoko sepela kota na jode toi ikwa tv kota toke kota na jode toi ikwa tv kota s'abonner massivement cliquez nangonga kota na jode toi ikwa tv kota na jode toi ikwa tv kota ko sepela kota na jode toi ikwa tv kota le bonheur se trouve pas que chez les voisins. Kota. Ada ilugae, azaliawa. Ese na biso, azaliawa. Bokota. Bana kine, bana Congo mobimba, bana diaspora bokota. Kota na Jordan toi ikwa tini. Kota na Jordan toi ikwa tini. Bokota Bobe wa ikwa azaliawa. Bokota ezaliawa. Odiniko seke ezaliawa. Odiniko seke ezaliawa. Tate mame aye. Yaye mame kota Kota na Jordan toi ikwa kota. S'abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Jordan toi ikwa TV.